na souci ya kobakisa connaissance ya bana na Nzambe ya kosala ke bavanda peza na makomi nde centre missionnaire d'adoration oyo ekambamaka na visionnaire pe pasteur responsable na yango le Micho Olenga Kunga bazali kobengisa bana na Nzambe na ba programme na bango oyo ezalaka boye chaque mercredi pe vendredi de 17h à 19h wana ezalaka nde culte ya enseignement boye dimanche de 9h à 12h ezalaka culte ya célébration c'est-à-dire culte ya adoration bongo chaque dernier dimanche ya mois ezalaka nde rassemblement des adorateurs oyo esangisaka non seulement ba adorateurs ya Sema kasi ba adorateurs ya ville province ya Kinshasa boye l'homme de Dieu le révérend Micho Olenga Kunga yemoko azalaka wana moto oyo tata benga pe apakola mafuta en tout cas ba programme oyo bisika nyonso bozali eza ya kozanga te bino bana ya Sebo Ipen Matadi Mayo Ropenga ba pezinga zinga bo bengisami na ba programme oyo na centre missionnaire d'adoration avenue Kimbangu numéro 2 quartier Sebo na commune ya Mongafula boye bolamu na bino nyonso.